JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandinyo so ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance peu fidélité oyo bopé saka soda na bino ya mikili. Bande kolengina rappeler kaka eloko moko pour information na bino na yebi ke mingi ba poser ba question mais yozo poussa ozo sala ba vidéo. Ce n'est pas interdit na loi. Loi mon côté oyo ezali ko interdire ko sala vidéo en conduisant du moment oyo aussi mi téléphone na maboko te et du moment oyo ozali très prudent et très attentif conscience na yo ezo sala na nzela. Voilà parce que dans la kati ya mibeko na yebi ndenge ezalaka mais c'est bien que il faut se poser la question wana soki eza malamu to mabe. Mais na opesa pe conseil que tous ça rappelle l'habitude ya osalaka yango tout le temps parce que d'un côté pe soki ozali na imprudence mabe accident et ko salama mais na zone ngaka bo comprendre que ezali interdité pour na bandeko o va poser la question. Voilà bandeko na eko beta c'était na eko bet le nom du solo ya ba jeune mineur bana oyo bazako boma en ce moment oyo comme fléau. Alors na ko yipsa na ba parents congolais na ba famille congolaise, prenez conscience botala ka bana na bino bana na biso ba mineur bo surveiller bango bo keba mabe koti. Ministre ya intérieur na ministre ya sika ya justice Gérard Darmanin ozali en même temps garde de sceaux azalaki ex-ministre ya intérieur bakutani basali dio balobi bakozala sans merci sans pardon tolérance zéro na ba mineur surtout ba beta c'était na ba mineur issu ya immigration yango na yeko ebisa bino ba ndeko na ngai. Ba Congolais, ba parents congolais, les familles congolaises, prenez conscience. Bana ba commis très violent, ba mineurs ba commis très violent à partir de 13 ans à moins de 17 ans, ba commis très violent et ba Rix ezali guerre entre quartier Oyo na quartier Oyo, celui ba kutani guerre wana benga ngo la Rix. Voilà qu'on utilise Mikolo kaka arme blanche, mbeli, couteau, apparent congolais. Prenez conscience parce que bokeng la rabana, babimaraté parce que le danger nous guette. Le danger est à l'extérieur. Le danger est à la maison. Le danger est dans nos chambres. Le danger est à l'anzela. Alors, c'est-à-dire que ceux qui moi nayo à commettre acte moko criminel ou ils ont même en liwa à la comparution immédiate. Alors la comparution immédiate. Alors nalinga boy beloko moko ceux qui moi nayo bomi
na mbeli, na munduki, peu importe, mais soit un mineur à bomi, à soit peine maximale, ndenge moko, na majeur, na mukolo, na adulte, bah soit peine ndenge moko. Alors, na lingbo ba peine na nini, peine na benga ngo peine maximale, réclusion criminelle à perpétuité. Alors, nous sikoyo, jeune garçon oyo, et où tu vois les cas, Lelo, na tribunal, il y a Evry Cour-Couronne, avocat général, à où tu vois 18 ans de réclusion criminelle. 18 ans. Oh, ils ont fait divers. Ils ont dit, fait oyo, et les cas qui, na 2021, précisément, na février 2021, na ville ya Saint-Chéron, na 91, na département ya Essonne. Na 2021, bah, tu peux juger les lots, na 2025, avocat général à Kati, 18 ans de prison ferme. Et pourtant, en 2021, dans la Bomaki, jeune fille, oh, la combo, ya Lilibel. À Bomaki, jeune fille, il y a 14 ans, la combo, ya Lilibel. À poignarda qui est, na Motema. Et celle-ci a été tuée sur le coup. Alors, à l'époque, le jeune avait 16 ans. Il a 16 ans. Quand il a âge à 16 ans, Bozui 16 ans, les lois où Sambisaye, a comme un âge nini. Binomo peut sa commentaire. Mais, bah, juger pour les lois, bah, juger na âge à 16 ans. Donc, en tant que mineur, a joué quand même 18 ans de réclusion criminelle. Alors, bah, Congolais, bah, parents Congolais, parce que le danger est là. Nazo betaka c'était na limbo de conscience. Naza ennemi à Moutouté. Naza ennemi à Moutouté. Nazo betaka c'était que vous avez conscience que le danger est là. C'est-à-dire, bah, nabiso, pitié et ça soutient Namboka Mondele. Ministre de la Justice et garde de Sceaux, Gérard Darmanin, na ministre intérieur, Balobi Barozala, sans merci, sans pardon, c'est-à-dire que tolérance zéro. Tout jeune mineur criminel, il passera aux assises et il sera condamné lourdement selon crime Oya Sali. Alors, mes parents, Bokangabana, na obeta c'était na niko salongo moulaïte, na niko sa conscience. Remoni moi na biso, Oyo, a outi besoin 18 ans de réclusion criminelle et ferme, 18 ans ferme. Donc, on a ajouté que mineur ou pas mineur. Ce qu'on s'allie crime, moko, Oyezo, senga que il faut pas condamner, puisque maintenant, prison, il y a des jeunes, et zali, partout. Soyons prudents, soyons sérieux, veillez à vos enfants. Vous surveillez Rabat Nabino, tant que bima, tant que moi dans une classe, tout naïe na kacha sac naïe, est-ce qu'azana mbeli, azana munduki, azana lokomabe, arme blanche, bolinga bo vérifier ka, ba sac ya ba Nabino sur une classe, parce que ba na ba komo bima na ba mbeli tout le temps. On a tout le temps. Et bon, qui sera bon, on va week-end. Et puis, il y a master na bango, il y a mindele. Bon, qui sera bon, week-end. Kola, il y a ninga. Bon, qui sera bon, week-end. Il y a centre-ville, na master na bango, il y a jeune, 13 ans, 14 ans, 15 ans. C'est très dangereux. C'est incontrôlable. Irrespectueux. Très dangereux. Très violent. Violence physique. Bazobanga sous-souté.
violence volontaire, violence avec arme blanche, violence avec extorsion, rébellion, la racaille. Baza na nyonso bazo banga lisusu te, baza ko kata ba chaîne ya ba mama koko, baza ko agresser batu na niveau moko pas possible, c'est-à-dire que limite babo mayo. Baza na pitié te ba kuluna ya mboko yo. To benga bango ba kuluna ya poto. Ba kuluna ya poto bande ko ngai ba congolais bo soit conscience, bo partager lenga émission oyo, bo partager yango. Bo kabola yango, bo zwa conscience et surtout bo s'abonner la chaîne ya ndeko na bino Soda poto JDK mopa au TV. JDK mopa au TV naza wana pona opesa bino information. Alors na osuka awa bandeko na ngai. Merci na bino sobolanda ki ngai, merci na partage na bino, merci na ba j'aime na bino, surtout ba j'aime et merci na ba commentaire na bino. Nzambe alola apambo na bino. Tokomi la prochaine émission. Yaboye. Ezalate. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.